lelo yo toza surtout na terre ba bêtise bamba te parce que surtout bito la génération ya lelo ba jeune garçon ba petit le ba âge ba komo mela ba bombe ba longo na noir ba longo na gena ba komo mela bombe ya sala ki sala faire libande que tout ba ki sala ya pouvoir ya fati yo ke ya peuple kananga bu ya peuple so savoir la nanga ya kaka parce que fati ya tout ba le peuple da reportage par rapport à la manifestation à l'élo. Tu as posé explication à yo ce qui est nini pour ça y a moi pour nini. En tout cas, tu as des sengo mingi pour na papa na biso moni Fati Beto, président de la République. Andakala, a président baleke belawa, a tchola biso pour na kobongisela biso 7e pour na limité. Azala ki mabe pour na kobongisela biso mais le président na biso Fati Beto. Alors il faut na kitapona quartier nanga na kolela il faut na bongisela bango banjela lelo moni toye ne sengo pona ndenge to moni talo moko mituka ye awa pona ba bongisela biso njela ezala bien to bandaki ko surpris oyo banjela oyo ezala ki pona sole kia obenu na poalu mais bololo ya Kabila akanga banjela oyo aboma banjela oyo lelo biso Fati aye pona afungola banjela oyo pona mituka ebanda koleka batransport ezala bien oyo banjela oyo ezalaka pona l'époque okatisi obimi oleki boyo obimi banda première ti obimi 12e mairie eza njela moko ya kitoko lelo président Fati aye pona aya asalela biso njela ya kitoko. Merci chef. Oui. On a un reportage par rapport à la journée à l'élo. On peut savoir ces explications sur qui manifestation ou les Aponanini. Merci pour la question. D'abord, là on s'est représenté dans les Bosso. Là, Robert Kanda. Moi, il y a Baïké, il y a des progrès force progrès. Moi, il y a 4 forces progrès. Alors, journée à l'élo, on s'en va dans Baïké Awa, on a battu la population congolaise. Le chef de l'État a pour la capitale salubrité. Na ouverture Harry est disponible on dit que pour Matine c'est le dimanche na poids lourd à venir
gabarit wana nyonso wana oyo na dispose ke leta kota fungola oyo mati kuna tolo yango bato nyonso basangani place oyo mpona kosala mosala message eza ya esengo ya liboso komona président de la république oyebi président na biso azali longtemps moto ya bapromese azali moto anticotate omoni meme ezaka na limite te mpona mbula oyo obeta wana je crois ke amonaki mpe image parce que azali président oyo asalaka mosala azalaka na minute amonaki mosala oyo antileki omoni mbala moko mosala ebandi aye mpe na limite aye asoutenir misala nyonso oyo ekosalema baplace bana mboka bakinois na bakinoise oyo place baza na badifficulté kote ya limite je crois ke aye kolance ndenge bakolanse komosala esalema po mikolo ekomi babibamba tobokilise non je crois biloko ya bibamba wana ezali ya bandeko na biso bachinois bandeko na biso bachinois bazosala mosala bien te voilà pourquoi président azongaki na ndako c'est-à-dire l'état aza na baentreprise na ye oyo bazosala mosala voilà pourquoi azali mais question ya mosala ezali question ya volonté nde tozoloba il faut bakongole bayeba kochange mentalité na bango problème ezali soki l'état pesi yo 1000 saki yo ozwi mosala olobi osala na 100 saki parce que moto akokengela yo aza te mais conséquence yango omonaki après un mois mabulu ezongi lisusu parce que basalaki na nsima te basalaki na zelo mélange wana olie bazwa nsima bamélange yango na zelo mais bazwi zelo bamélange yango na nsima voilà pourquoi misala ezokendela koomela te yango tozobeta se te na bandeko na biso nyonso tuko baza kosala mosala ya leta soki osali mosala ya leta osali yango malamu kombo na yo bakobosana te kombo na yo ekozala toujours na esengo place bazobeta yango mais lorsque okosala mosala mabe okozwa na place ya ozwa nsima yo ozwi zelo omona teke ozotya bandeko na yo kaka bakongole na difficulté c'est bien yo kolia mbongo koyiba mbongo mais ata oyibi leta lobi nango conséquence ezaki ozozonga toujours na nsima parce que ata oyibi yo mpo kokoka te voilà pourquoi omoni osalaki campagne ya sensibilisation oyo tozomona na bapano oyo balobi tika moyibi moyibi ezali na bakongole okoki kondima te ça veut dire congolais moko na moko mpo avivre il faut ayiba même na baentreprise publique okomonake mpo eloko esalema bien il faut kaka moyibi mais toza na kati ya bolite mpona koteya bandeko na biso batika moyibi babongola motema na bango état de droit esi eye ça veut dire biso nyonso to peuple biso nyonso population tokozala sécurisé voilà pourquoi tozosenga na bandeko oyo bakosala mosala basala mosala na bango na bolingo nyonso tu na boboto nyonso tu na ndenge bapatriote balingaka mboka na bango je crois que nyonso ekende mbote papa oko se présenter na na bayimboka ngai maître Diane Chibola Madia secrétaire général adjoint na mouvement des Congolais Unis chargé des relations avec les autres partis. Moi c'est que CG le lot président Mokambi et tout on a metté 7e mairie avec le premier prière. Message c'est quoi message ezali esengo ezali mpona biso bato ya mouvement des Congolais Unis parti cher ya président na biso Chivwila Ilunga Jean-Paul oyo azo accompagner baaction ya chef de l'État yango esali ete biso oyo tozo accompagner tozo soutenir baaction ya chef de l'État bayimboka toye na kati esika oyo mpo topartage esengo wana mpo chef de l'État atelemi alobi mosala efo ebanda mosala efo esalema. Pour retenir le gouvernement Kalaming était éco-bima. Comme France mène éco dans la cour. Message de la première ministre. Message européen à Bisso Bana ya mouvement des Congolais Unis. Au président Nabiso Chivwila Ilunga azali ko sengete na gouvernement ya sika musale salima apo na batu oyo basengele bazali na makasi ya kosala pe na mayela kosala musala malamu apo na bao basi basala te apesa pe na chance lokola na kati ya MCI mouvement des Congolais Unis aya
aluka mpe biso mpe toparticipe mpo biso mpe toza na mposa mpe tosala biso mpe toza na mposa mpe tozala na kati ya gouvernement ya sika mpo baoyo basalaki tomoni eloko te baoyo baleka tomoni eloko te yango tosenga papa mokonzi na biso premier ministre pesa biso mpe chance oyo tokɔta na kati ya gouvernement tosala mosala elongo bani oyo chef de l'état azosenga na biso. Merci beaucoup. Bon, c'est la mokonza mboka kande tobaki no babalelaki ba action, c'est par rapport ya ba route ndenge eza kobeba par-ci par-là et mokonza mboka a lancé officiellement ba travaux na haute bengi ville province ya Kinshasa plus de haute bengi 39 000 km ya banzila ba kosala bisika wapi lancement officiel na mo eza mokona lelo. Initiative à chef de l'État va inviter le roi pareil. Non, eza initiative à mokonza mboka nde tolobaki il faut kosala banzela parce que eza banzela na ville ya Kinshasa oyo ezali banzela ya secteur oyo tobengi national na oyo ezali banzela ya secteur urbain oyo ekambamaka na mokonzi ya engumba Kinshasa mais oyo loko ezali baroute oyo ezali national yango mokonza mboka ye moko azoya apona oluka koinaugure alatata mpe na oyebisala bato anda kotya mwa munoko ebeleke no mosala ezalaka tya kosalema te mosala ezalaka tya kosalema e tomoni sorti ya gouvernement bonano ebimi te mais bulo deja balina kosalema peuple congolais bopesa confiance na oyo tobengi mokonza mboka Faci Beton parce que grâce à Faci Beton nde tozozwa masolo ezokende normal nakoyebisa mpe na baoyo bazolanda biso ete ocomprendre ke non na ntango biso tozali tozoluka eloko kosangisa so par rapport à mokabola biso so lelo koyebisa peuple ke non twana mposa kokende baélection mais twana na 2021 yango moni lelo mokonza mboka aye na ye makambo banzela mpo ayebi ke non makambo baélection totala ngo ata na 2023 soki élection oyo ekozala mpona kokakasire bino ke non bato ande kobanga bato ande basopendeni o te libulu boye na pei na biso onzela boye epasuki te lelo mpena bomona mpena Faci Beton moko atombolo mo ya mai en personne aokita awa e bakolanse bomona misala na ville ya Kinshasa ezali bongo pendant 28 mois et na bareste ya baprovince po ezanga mambo esala na awa te na baprovince eosala bongo 36 mois. Faci Beton Papa Faci.
pouvoir ya fati yoke ya peuple kanangebu ya peuple so sabwala nange ya kaka parce que fati ya tubaka le peuple da ya fati beto silombo natikala na fati beto silombo nataba boyi fati beto silombo natikala na fati na kati ya Kongo silombo naleli fati munoko ya bwala silombo fati fumu ya bwala toyembela silombo nangebu ya fati bikala mbote silombo betu na fati na betu mfumu wa bwala silombo fati ntutu wa bwala tobeta maboko silombo fati mfumu ya bwala tobeta maboko silombo nangebu ya fati sosa bwala nange silombo awa na Kongo tovote fati beto silombo ina nyonso benke wa bima ya fati beto mpangi na betu mume songa benu mondi mobima bubu betu keti sengo mingi sambu president Felix amekuisa wana na 7e miri na capitale ya Congo en tout cas betu me yamba yandi na sengo betu me bula pendinga ya bwala awa betu kedi mena na interview betu songa bampangi na betu benu kene Europe bampangi na betu ba Congo bampangi na betu bandundu bampangi na betu kasai betu nyonso ngemba sambu kisali me banda sambu na mfumu ya bwala mutu yalanda Martin Fayulu ve sambu yake Senegalais mune abile ya banda Rwanda mwamuka ande Fatime abila kaya Fayulu ze oboyolo betele chef de l'état maboko makasi muke songa benu ina yo banda ndinga mboloko ni mama yele benu non so benu ke landa mboloko ya yake mpangi na betu muke songa benu mfumu ya bwala peuple ke senga betu dipa kudia na luku mpila ngatu baka kisalme banda il faut luku betu dia il faut dipa yo kita dollar yo kita muke senga na premier ministre Sama Lukonde ngeke mpangi na betu congolais sala kisalu yo monana sambu Kongo yo ke bwala nange mutu intimide ngefe pe perde si bome katuka na je ya yo mebikala tour ya Fatime kanange bu ya Fati papa na makalande yo na president de la république muke senga nange bantu nyonso ko yibaka mbongo ya bwala il faut bakangama ngobila sala kisalu ngeke gouverneur ngeke yibaka mingi bwala ya yo mekoma desordre
désordre ngobila tala bongolo salite mekuma mingi kwenda na sayo ngobila salite kwenda na mama yemu na sima ya zandu hôpital salite monsieur le gouverneur apiri respect ngeke mpanga namu sala kisalu sam na peuple congolais le peuple d'abord le peuple d'abord wa muyima kama nzima mosi mpangi na beto ya kele fati beto betu mebuya fe fati mwana ya Kongo kanange buya fati beto nange sosa bwala nange yankaka papa ya ikele bwala ya fati betu mezaba bwala na yandi mama ya fati yokele muluba papa ya fati ya kele muluba ya butuka kana kintsasa mama yandi kele pangi na beto Congolais wabi ya yoke ndinga ya bwala na yembi fajaza mwana mboka toyebi mama na yaza muluba tatana yaza muluba za Congolais abotami na 10e miri yango yoki na yembi yango na Kikongo fati yake mfuma bwala ntutu ya bwala tamuke tubaka ntutu ya bwala yoke la kisa soso ya bwala eske na ntutu ya ma ntutu ya mtinda na ntutu ya bwala bino ben luba nki betme sosa ka ntutu ya bwala parce que ya mtinda ya vandana na sekabi kabila ya mekwenda samu ya vandana ntutu ya bwala fati ngeke ntutu ya bwala mutenti midengefe ngetu baka état de droit na démocratie na le peuple da et puis pilange songa beto va déboulonner système or on ne peut pas déboulonner un système on va déboulonner un système on va déboulonner une personne or système est abelema to kanga monsieur batunyo so balekana régime ya monsieur Kabila en désordre bako kenda na prison fati betme bikalanga mbote kisalu me banda sala kisalu ya yoke bwala nange en tout cas betme tunda tingemba timasolo maboko sama na kuwa bwala coordonné par ya maman Marthe. Merci maman, que Dieu te bénisse, après ça longue vie. Dans le peuple, toujours on va bien que le peuple d'abord. Tu sais bien le peuple d'abord. Mais tu poses la tête que papa le bague le remongo. Prenez-vous en charge. Tant que tu as la saleté, tu as condamné Jean-Sini Ngobila. Pourquoi? Tandis que biso peuple, il fallait que tu sois en charge. Si tu as moni pour le Jean-Sini Ngobila, tu as kolongola te. Pourquoi pas biso peuple to longola? Pourquoi pas biso peuple to combat? S'il vous plaît, Baïké. Biso ndele l'autre on a pouvoir. Pourquoi pas biso le force du progrès? Tobo dit sa force du progrès pour péto. Combien de chômeurs autres sont dans la IDPS? Combien pendant que tu pouvoir de choses c'est là-bas pesa biso musala. Tolingi to za la ministre, tolingi to za la député. Ngakutu na la poso pembe. Mais nandimina longola pour le bon honneur ya chef de l'État. Oh les lois y na commune alimité. Oh les lois tient ma banga azobunda souffrance c'est ça. Pas si ezali. Balobi ato koupeli lobby la muka po tambola. Je demande au peuple congolais tous aux soins en charge. IDPS, n'oubliez pas, papa a dit de se prendre en charge. Tous les latés Jean-Sini Ngobila a relongolé la biso kulu ya Congo Mubimba. Ou ya ville ya Kinshasa Mubimba. IDPS, base, force du progrès. Makasi tozanango, tobunda, toboma. Ndeba boma rabiso te. Tosunga pachi béton na rolungola salité na ville ya Kinshasa. Pona rolakisa ke Jean-Sini Ngobila kobangelo roté. Quand Fachi est chef de la République, ça veut dire que force du progrès sera là pour se soutenir et pour enlever tous les immondistes. Merci Nabino Obolandinga. Topé sa chance, n'a pas de béton, salité aussi là. Merci. Il doit atteindre 40 ans. Il n'y a pas la stabilité. Le gouvernement. Le gouvernement ça va boulogne, ça qui tombe sur la guitare. Mais est-ce que l'on a un gouvernement ba espace ya vidéo eza lokola bakota ba campus wana ba espace ya vidéo lokola bakota ba kinkole. To mona na tango kala ba pesa ba père na biso ba koko na biso ba mapango fele. Ngana osenga sikoyo na mukonza mboka soba olanda image gouvernement mobimba peuple nyonso congolais. Bazo ba jeune oyo azata mo taxi. Jeune oyo azata mo journalier za mo salaire. Mo pesa mo espace kota ki kola ta mo 20 sur 20 na ye par mois à verser ata 5000 si mukolo ko ba mbongo oyo bino bo chapona ba belexika na maboko na ye. Yango nde tobengi kotonga mboka mais na kotika biso na kifaka bondage beza kotonga mboka te premièrement bobika ba policier ba botolaka ba jeune biloko fort
toluka na pasi toza na pasi policier bino botie wana sa sécurité azoyiba eloko ya peuple congolais donc eloko nga nazosengaka na gouvernement ya mboka na biso bosalela biso nefiske oyo ezali important bamabele baespace oyo eza libre wana bopesa bagene yango moi 20 sur 20 na ye moko chaque fin du mois topesa moi 5 000 soki ekoka après 10 ans na bamontant bino boloba wana tokosala yango tofandaka boye toboti bana na bandako batata biso basekaka biso tomoi basala ya bino bapiscine ana limité avantage ya bapiscine wana bazosala eza nini avantage ya piscine tomoni bazosala bapiscine bateke ezali koaboutir morale ya peuple bana biso baotanga piscine te bana biso baotanga piscine te éducation bana biso eza bapiscine baja papambote ya buzoba toana besoin biso baparent tozala stade comprendre tozala misala ya kitoko olati mwa veste na ya kitoko mwa cravate atozozwa mwa $50 par mois mais veste na cravate wana ezokosala nini koprésente atake ya parent ozo comprendre ndeko na ngai lelo oyo toza susu na te ya babétise abambabamba te parce que so tobi tolanda génération ya lelo bajeune garçon ya bapeti lokwa baage oyo bakomomela babombe balongwe na noir balongwe na gene bakomomela bombe pourquoi bamela bombe nini bombe ezali biloko moko tonabenga drogue te ndeko na ngai drogue oyo tobandamona bafie wana oyo babenga matière bato oyo bayaka na mutuka oyo tosoma matière yango nde basala babombe bajeune bazomela ndeko na ngai bajeune aa baaja bapeti oyo bapeti oyo baotanga lisu te ndeko na ngai bangi na balabala ekomi nango kaka boye na divagation pourkui bapolisier bakomi ebele bajeune nyonso bagenda mosala soda otika bangi na balabala moto akanga ye aza te eloko liboso il faut prendre soin ya mboka na biso morale na biso moko nano avant tolongola matiti na balabala so biso tobongisi bizaleli na biso bosansike mwa bopeto bato baoluka na bopeto wana ekota po mutu saza na $200 ne na poche 300 na ye na poche alinga te bobwakele matiti liboso ya lopango ndeko mais mutu saza na nzala na obwakele matiti liboso ya lopango ye mpo ya sibili wa matiti wana ndeko na ngai ayaya bosalisa biso baespace eza vide wana bozwa bajeune bopesa bango defiske par mois tofutaka 5 000 totiaka ta briki moko totongaka yaya tokomi na bana ta bamandefu oyo ebandaki mike yaya lelo mokoma ya pembe yaya so bosungi biso te atake twana misala te tokemba donc napesika mbote ya tro na mokonzi na ngai ya mboka Fati Beton kilo ya Congo fezwa ide ezwa bule nde topanganaka na kati ya base na parlement tosolaka masolo avant nzambe apesa biso bokonzi oyo twana ngo lelo atake combattant jusqu'à la mort toujours bonne chance na moto nyonso